Karine Mokonzi Namida Chou. Papa Robo, pesa opinion na yo juste. Kote kuna, bamoni yango mabe. Kote oyo, bamoni yango malamu. Na katikati, bazo kwanza, mutu. Papa Robo, opinion na yo, zala sincere. Karine Mokonzi Namida, eza ndenge nini. Sukali batie na biloko, to mungwa, batie na kafe, omo ndenge nini. Loba nanu, Papa Robo, Karine Mokonzi, akoloba tu bolamu pona Mida. Mida na Karine Mokonzi. On dirait, bazala une équipe nationale, bango mibale, voire même basala yango. Likambo nini Papa Robo? Balobeli ya Karine Mokonzi, confirmé. Yo siko Papa Robo, makambo ezaka moko clarté. Surtout a tozali na likambo ya Mida na Karine Mokonzi. Papa Robo, yo yebi histoire. Olanda bandeli tilelo. Mama Sylvia zala na bana membre. Alande bandeli tilelo. A détaillé bisope. Na Rose Bombo, bango pe babeti. Baniati yango tolandi. Ema Papa Robo. Karine Mokonzi na Mida mokoyo. Osaleza tala ba emission belé. Bakisela biso matabisi. Toyeba sokeza ndenge nini. Mokili yango ezali penze lengi. Oh Rando elengi gu. Rando ezo mapamboli. Rando ekumbama. Oh Rando gu. Rando sukali. Rando elengi. Oh Rando sali batu elengi. Rando sali batu pepasi. Rando obongisi bavia bato. Rando okomisi batu minene. Rando oh Rando nana sala yo Rando gu. Rando sukali. Rando epambwama onkolo. Zalada Rando, batela Rando. Okomasima sete Rando. Tatana likolo. Yezu Masia. Boyebi ndenge bojera Rando. Depuis okomasima. Tina mokola lelo. Bojere lebiso pe kaka Rando. Na ndenge ya Rando kaka. Ezo kende. Kolo zoma pamboli. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka Rando na ba oyo balingaka Rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Karine Mokonzi Mida la Taylor bakangami physique maboyete. Bakangami na internet. Comme tel, bakokanga pe physiquement. Santa Libola na Karine Mokonzi. E banda perando.
bakangama lelo oyo physiquement me nalobi te ya Chantal Libola na ya Mida ekokana po wana deja motema ekiti alobi papa Robo za kote na biso wana kuna lie minu alobi papa Robo nayebaki kaka oza contre nga na nalobi te landa olobi naloba nasala analyse sérieusement bolobi bongo te alors yokati na suka ne bandeli kaka boye bon okomo sepela okomo bina ne bandeli kaka boye bom okomo lia minu oza pe lisusu jeune bon yo sokoli me ndenge moko kaka bon na bandela kulikambo na koloba tala bango ba distraire nga Karine Mokonzi na Chantal Libola lelo bakoma physiquement Mida na Karine Mokonzi virtuellement pe basola na téléphone ezani di privé lisusu oui basololi mingi te me basololi moke alors Karine Mokonzi kosola na Mida écoutez rien pour tout d'abord sa posta Mida c'est la famille boye biango bien tangwana Mida ayako popula achanzaki ka moke atie Mida pe azala na kati ya makambo mosusu bataki me achange pe langage na likambo ya Karine me bozala calme nalobi kaka te naza d'accord to contre bo tokende Mida azwi temps ebele mpo na kopupula Karine Mokonzi bamakambo oyo mama Sylvie Mode alobi azoloba azokosango non azoinvente te mama Sylvie azoloba nayoki nyonso te me oyo nayoki na kati ya ba ndambu ya TikTok bel et bien Mida asala yango bel et bien comportement ya Mida envers Karine Mokonzi tokozwa mama Sylvie tokati ye ndambu tobwaki ye po alongwa na bana mambre akoma zozo akoma kofinga la baronne me makambo azobimisa mpo na Mida tokokoloba bango te lokuta mpo soki tolobi makambo mosusu oyo nga nayoki na molukuta te mpo oyo alobi yango elobama partout na kati ya la Chine elobama na bachaîne oyo elobelaka Karine Mokonzi elobama na chez Mokonzi mpo na kobenga bamakambo mosusu mpo mosusu nayoki te nazoloba bien bandambo nayoki alors Mida asala makambo vraiment ya mabe makasi na Karine Mokonzi oui koleka ya Olga kuta asala mpenza asala makambo grave oyo asali kaka sikoyo esili donc Olga azala malamu ebele ya minene ya kilo mabe ya makasi me bolamu eleki ebele Olga pe Olga aza physique na la baronne nazoloba na internet na makambo etali business ya bakontrat ya basuki
na publicité wana ezali basalaki yango na privé wana tiete mais na makambo oyoyo ya comportement ya organe internet donc malamu na malamu eleki ebele mabe ya grave oyo toyebi yango kaka ya Maroc ya mikolo na baadresse ya mama Charlotte eza mpenza grave mpo na bocomprendre sikoyo mida akoma te akutana na baroni te malamu eza te internet malamu ya te mabe na mabe donc la baroni yango akoki kozwa makambo physique maboye akoki kozwa bamakambo grave na baémission ya mida mission ya mida émission ya mida en tout cas po bato bakoki kosala ntango mosusu baaction ya mabe contre Karine Mokonzi bazalaki na bango bachinois yango bakende te surtout likambo ya adresse ezala bapesaki ye soki na nani soki nani moto alakisaki ye me mida abimisaki yango nazolobela toujours na internet nazoloba moto apiaki ye na maboko te moto abengaki ye te ye moto akoki kogere bamain noire wana ye moto akoki kokontrole bamain noire wana adepasse bordure te to ndenge nini mpo biso mpe tozwaka bainformation ya bato baza contre la baronne tokataka yango tobimisaka te toniataka yango tolobaka mpe te nasololaka mpe te na bachinois nasololaka mpe te na privé na Karine Mokonzi makambo yango donc limite naza nango donc nayebi sikoyo ye soki abimisaki donc makambo ya pana eza makambo ya maseki te bandeko grave tellement grave oui makambo neti oyo akeluka dondi na foyer baza na Karine Mokonzi wana yango te wana ezalaki bablack wana yaki beige mida ayebaki ke dondi azalaka wana te ayebaki Karine azalaka wana te boconfondre te koluka adresse ya foyer mida azofilme na GDG na oyo sikoyo abimisi adresse na banimero na ndako pembeni nazosolola basoi-disant bavoisin la baronne wana ya grave ya kosakana te yalikaka moke te bon nakokoloba makambo mosusu oyo mida asala me makambo mosusu wana ezali rando grave mpe eza na kati me eza toujours rando mpo biso mpe twakobeta ye donc ye fo soko atali lisusu mbongo atali ekonomi atali lisusu kombo efutaka ezaka la baronne Karine Mokonzi atali mpe sikoyo makambo ye moko ayebi ebele kaka mosusu na kodetaye yango te mpo eza na ntina eya na ntina me na kodetaye te ngai naza mpo napesa resultat soyo na mo ndenge alors Karine Mokonzi na mida soki bakomi bien danger eza nango te bokamwa te eza réalité danger eza te parce que Karine Mokonzi aza mayele makasi très malin mida aza mayele makasi maline ok bango de baza ba maline donc
soki bakomi bakamarade bango na bango mibale baza na keba na modèle na bango. Karine Mokonzi aza na keba maloba yango te po décourager muto bazane pembeni te. Mida aza na keba na Karine Mokonzi maloba yango akotiane komba Karine te. Mais soko landi ba émission na ye tango alobaka atache exemple na moto mosusu to azoloba likambo na moto mosusu directement azo informer bato na ye ke naza na Karine Mokonzi mais naza na keba. Donc baza deux personnes différentes mais baza na keba. Seko a baza na keba elakisi te ke baza na confiance à moto mosusu te, non. Baza ba ime nani ayebi Mida ayebi makambo te oyo asali mpona la baronne. La baronne ayebi la Chine na balobeli ya la baronne ndenge badefendre la baronne mpona kotomba Mida ayebi pe dire. Donc ayebi sikoyo pe ke ye la baronne azali mama YouTube icône internet oyo moto ya liboso akogere eza Mida te. Donc la baronne vraiment azomona yango rien du tout grave te. Mida azomona yango pe grave te. Mais Mida de plus en plus alingaka zo bassurance. Po Mida na Karine Mokonzi mutaza na kobanga relation oyo eza Mida eza Karine te. Donc yango wana inutile ya kokabola bango, inutile ya kokangela Mida kanda. Po Mida ye moko azobanga. Lokola Mida ye moko azobanga. Mais pourquoi kokangele kanda? Mida azobanga kaka te pona makambo aloba asala non. Mida aza courageux n'internet. Aza courageux. Sokaza na ba vie na ye oyo na confiance. To vie na ye to serne moko boy oba mesana to motu moko boy ata mopaya. Mais Mida na bato amona na musika na ba inconnu na bato internet Mida azali timide. Timide akosakana te. Pe likolo nango Mida aza ema te. Nazoloba ema wekanga ba bouchon ebende wana soko tindike bega ekangi aza ema te. Aza pe bouchon te po akangama na mutu eyaliwa. Tangu Mida alinga relaxer longité, c'est possible alinga relaxer te parce que fa chanzaka bilamba a mwana mwasi a chanzaka modèle suki a mwana mwasi. Siko tango mosusu aza na temps ya kochanze basuki ebele te to aza motu moko alingaka ne kochanze basuki ebele te to alingaka kochanze na bilamba pamba te po eza na basi aza na bilamba aza na basuki malata yango te eza te po na posa kolata te mais po azomona ntina ya kochanza yango kolata yango chaque jour eza te. Akosentir à l'aise te asentiraka l'aise alati suki moko avandi na etienne maquillage te. Donc bongo yango Mida alexaki elongi te ekokozala bongo nalobi te eza bongo.
ekokozala lisusu lokola aza emate alakisaka elongi te. Donc Mida azali na posa bato ebele te, azali na posa bakamaradi te ebele te, to kamaradi te na makasi, aza mpe na posa ya kindeko te mpo na koforce. Donc cela veut dire relation aye na Karine Mokonzi en tout cas faut azwa bassurance ebele. Bassurance yango akozwa yango mpa nani? Ya liboso azwi yango mpa Nenea, azweli yango mpa Nenea, azweli yango mpa Karine Mokonzi te. Ah oui, ata nazalaki to nazalaki te, me nayebi azweli yango mpa ya Nenea. Nenea moko kaka oyo oyo ya bois noir, tolo moko ya kitoko, mama na Stéphane wakokisi 5 ans ye wana. Olobi nini? Nenea nini? Te tika biloko wana, tika biloko wana ko esalaka mpe Nenea pasi. Tika onga salaka neti ezalaki te. Nenea kaka loba onga nazoloba. Nenea kitoko, bois noir, azaka na Dubai, mama na Stéphano akokisi 5 ans, joyeux anniversaire na Stéphano wana esele. Makambo ebele bele boye ndenge ko toi na 2023. Bon, Nenea nde muta sali abakisaka Mida confiance. Mida sikwa komo swana la baronne. Pour la baronne, soka zo swana mutu asolakne ouvert. Yango bomonaka bato ebele ntango asolo na la baronne, a sentir la baronne aza bien, aza vrai. Ou bien akomi komona ke ye penza na la baronne makili ekutani, alayi kosala di n'importe quoi babebani lisusu. En bref, nga papa Robot oyo etika lisusu en bref te nalobi mingi oui na pia résultat kasi. En molai, en longue, nga papa Robot namoni Karine Mokonzi na Mida eza très bien, bazala bien na moment oyo, bakoma bien, ba développer ba relation na bango. Oui, eza penza très bien na ba moment oyo Karine Mokonzi azala akoma ami, akoma na relation amitié amicale na ancien ennemi na ye. Po ennemi lokola Mida ya tamulai boye po na bakangama na Karine Mokonzi eza bien. Donc Karine Mokonzi aza na risque muke makambo mabe eyela ye na kote ya Mida. Po Mida akopusa na pembeni na Karine teke po tika na zwa ye sikoyo nakoki kozwa ye te. Non, bongo te. Po Mida ye la baronne aza kotaki ye na internet, atiaki ye na danger mpe na internet, me likolo nango mpo na mbongo. Alors kozala mitie boye na barelation na contact, Mida koteka la baronne te mpo na mbongo. Non, parce que yango te asala na vie na ye ateka bato mpo na mbongo. Mais na internet moko ebimaka neti je, même biso osalaka na internet, olobi makambo, osali makambo, omoni penza ke olobi mabe mpo na Olga, oyebi ke otie penza na difficulté, okoti ntina bafere ne osentir yango, mais omoni yango je, mais eza je te, ye kuna kosibira eloko mosusu. Donc ndenge mpe Mida makambo so penza take la baronne na lobi ya minene oyo, la baronne akpo azalaki en danger, mais soka nango amoni yango neti je, maza mpe conscient ke openza ekoko meme na danger mpe lobi mpe ake kini nga sikoyo na kosala ndenge nini. Oui, totunaka mpe bakestion wana. Ah oui, ndenge nalobi ngai Olga natunaka mpe
na lobi so na lobi boy na tchepe boy affaire ne na danger ata azane danger mais ekoko toucher pe muke ça que toucher siko na memingam donc on se sent to mona kango yangwana na libanda na ndimiteke ata bayeli mida mbongo akata la barone mutu akokata na ndimite ata loba n'importe quoi na ndimita osala ezande internet ememaka na modèle moko makambo susu ozozonga netije surtout tozwaka makambo ebele ije ata na TikTok ndenge ozomona bana wana bazosu na bakoko na bapapa bato tu wana bayesu na rando bango tu wana pe bamona yango je eza bon okosentir yango pe je yango Karine Mokonzi na Mida eza positive eza bien ya likambo bien eza pa moko tu ya bien na kati internet eza pe bien mpona bango mibale baza pe presque ba âge moko baza âge moko génération moko bakutana pe na la samba oui na la samba pe bakutana ndenge bakomosola boy moko na banga koloba namona yo na la samba ode ezaki yo ya muso akoloba oui nayebaki nange eza yo namona pakoloba surtout Mida mutu abombaka makambo awa mpo Mida abombaka makambo bino nde boza wana ta mosusu bokutana na ye amona bino mabomba donc Mida bon amukolo ya Karine Mokonzi mais génération moko kaka pour comprendre yo linga na loba za mukolo ya Karine Mokonzi nayebi mais so na lobi génération moko zani election eba mapasa non Carmen Odiakuta loba ba mapasa mais soka longa lobaka ayebi te ye na Karine Mokonzi nani mukolo ekozala ye to ekozala Karine po Carmen Odia ki mukolo alinga yango te akitaka ne age te malinga apete batia ye mukolo ya mutu mais alobaki yango na journaliste abifo nazala fra na yo naloba vérité nayebi te ngai na Karine Mokonzi nani mukolo ekokozala ngai Carmen Odia to ye mais ntango afinga Karine abenga Karine ya mirinda donc mukolo mais Mida en réalité aza penza mukolo na ba âge ya Karine Mokonzi mais bon baza toujours génération moko bafréquenta na samba na zamba ensemble Mida akenda kosala théâtre la baronne alingaka bacomédienne donc likambo penze eza wana te ya somo bakokoma na bango mpe bakamaradi boye physiquement bakomi mpe na relation bien oui ndeka bomona Karine Mokonzi na nani boluka kao boluka oui nalobi bien ba jeune ba génération moko alors muto ozane jeune génération moko mpona okoma camarade ntango bozoka na bien automatique non bongo te oui par rapport ya oyo aza mokolo pa camarade pa ya Mida ozalaka mama papa bongo bon nalobi na bino en longue na sukisi mpe awa oyo ezalaki en bref te ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour na bakalina kelenge ya combat congolais TV vraiment ngambo na zana chaîne de kitoko ya boss na soji pe kia mata ay boss de boss ya ni amayandanje donc bakisanta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour na bakalina kelenge ya combat congolais TV vraiment ngambo na zana chaîne de kitoko ya boss na soji pe kia mata ay boss de boss ya ni amayandanje donc bakisanta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour na bakalina kelenge ya combat congolais TV vraiment ngambo na zana chaîne de kitoko ya boss na soji pe kia mata ay boss de boss ya ni amayandanje donc bakisanta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.